Jésus de Nuance, dernier fils, il y a Wenge Musique à 4x4 tout terrain. Le rôle à la cause, ça fils aîné, le roi de la forêt lobby. On a dit que Jésus de Nuance, Baoutaki maison, mais Baoutaki Wenge Musique à 4x4 tout terrain, Baïko ça la maison. La porte d'entrée, il y a manquement, ils ont eu créant. Aza Papa Leki. Papa Leki. Voilà. Il vient de dire la cause tombée, ils ont sans polémique. Écoute, la cause, a fini 20 ans combien de fois? A bien 20 ans, il a faux vieux combien de fois? Depuis le moment où on a le pas de Nemutamabe, Namukilo n'a la Mutasala Mutumabete, et là on ne peut pas limiter à Mutute. Azo le canecran, Azo boya le padre, Azo boya le padre bateau, Banda Makambuli Bosso. Biso Marambouana a badidé la coste. Ça n'engage que eux. Bangona Maramna, Bangonia Sobazo Luka, Bazo créer, ça n'engage que Bango. Tant que Solana Batu bien te zoner d'insolence, on a eu danger, les guides Batu Bani, tout ça là. Ah, mon tout me soupçonne, n'engandou les m'pas au téléméla. Oui, nous allons le Rangango. Plus de 1 million de vues. Oui. Oui. Ta vie, pas invité là, n'a comme invité, donné. La table avait pu avoir pensé. Mikolo Tolo Bagaga, c'est le passé. C'est le passé. Azalaka likangu nanga, c'est le passé. Oh, na bagaga makasi nakala, c'est le passé. Bagolois balobi bakotondi sa martyr. C'est ça l'importance. On a devoir à Bagolois. Na ba gladiateur bagoloise. Muta fait ça voyer wana. Ah qu'il faut un naine et ah qu'il faut un naine. Yo gazat. Tu vois, baza ba musicien théo na yebiso vete, surtout Petro na Yorobo. Aza musicien théo. Yeso yebisika ke lance rocket tout wana na rondima. Pour beta kango makasi. Tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko. Oh, tobengi Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour na yo, pour nanga, pour na ndeko nyoso. Ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makamoteli réseau bosana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olinyo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku et puis ça te zo teka ba espace kitoko kolongwa place Nazar tiomo na presse to paso la nzela Toronto City VIP de Maluku et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique to pe otonga villa na yo. Ah papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro de Chelibino benga Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains, que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku.
Lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café et pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité sengeli. Ya mibale Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki bokete. Ya misato opona bayeba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to pe na se ya malili. Maxi Bio Café ezali kopesa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba. Bosimba ete Maxi Bio Café esalami na ba plante naturelle pe efficace pe ezali na lolenge nini esengeli komela yango mpona kobénéficier na triple action mpona bayeba bazali na mikili ya poto bayeba lingi kozwa Maxi Bio Café bolanda biso na nzela ya singa na banimero etiami wana pe na baadresse oyo totieli bino. Maxi Bio Café eyi mpona kopesa kimia na bavie de couple na biso na basante na biso. Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono. Dit que bandule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emeli alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo eko banda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emeli asilesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit. Ba 5h avec DJ Bobo Oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana mokili mobimba. Site ya se moko Afrique Info avec Frank Stemai qui est en Dankala. Twende X-Bass Marandura Frank Stemai. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Vous avez déjà ébélé sur Afrique Info Télévision pour nous s'abonner, pour commenter et j'aime Nabino et ça vraiment que vous avez aimé la information ou to continuer à Sabino. Toujours na émission Nabino 100% Star où est représenté par Dieu merci Mbadinga. Si nous parlons de 100% Star, toi mais ça mingi équipe Mobimba où grâce na bango bon on a réussi cette émission. Merci à notre réalisateur lui c'est Gino Mastampu et pourquoi pas na régie finale Luana je vois Merveille Mampouya à notre cordon Chaton Kolo et à notre visionnaire, lui c'est Frank Stemai. Et merci à notre sponsor officiel, lui c'est Fabrice Kitanvu, Parking Abadjogo, comme je l'ai dit, et Weya Lipali, 3 fois Mobile depuis Turquie. À Christian Lembi par Zouria, la bière de l'X, pourquoi pas à Deborah Fourala-Douce. Comme je l'ai dit toujours, l'actualité nous oblige. Tous aura toujours dans un endroit où il y a information et c'est déroulé. Bon Dieu merci Mbadinga lelo équipe Mobimba 100% Star. Tous a précisément na quartier ma campagne et na commune Ngalema. Bon Dieu merci Mbadinga na Djino Masam pour baza awa pour na relaxer bino répétition. Il y a groupe
Ferregola. Et c'est ici que mon groupe Ferregola est répété. Et après que l'on voit Bovan, le lot au bazar dans ma campagne, bon, Dieu merci, Mbadinga Ngaloba, où ils ont d'ailleurs la caméra, qu'on mette vraiment devant la caméra pour vous à la servir. Je viens de le dire, je suis là, si nous avons le même langage, avec notre réalisateur, lui c'est Gino Massampo, tout le temps, déjà tout le monde en place, ni musicien bazar, pour ceux qui nous avons certaines questions à poser à artistes musiciens, chanteurs, ou il y a un groupe Jet Set qui a fait Ferregola, to remercier Bango pour grâce à Bango, nous avons une équipe mobile, je viens de le dire, on est là, merci à Odile Manzaka, moi c'est Nzambe, comme on dit, ces pays, pourquoi pas Élisée Bokota, Bokotaster, et en tout cas, merci Arlette Magema, espoir de la jeunesse, moi je passe déjà Merveille Mampouya, et Gino Massampo, vous voyez déjà, Dieu merci Mbadinga, et Bisoto Lobara, Oyo, et les Kaka, il y a Solo, tout le grand vraiment recostaté, vous voyez, en tout cas, place à Boy, c'est ça que j'ai aimé, organisation à Jet Set, Gino Massampo, là, ça commence instrument, besoin installé déjà pour Bisoto Lingara, Koloba Oeza, en dehors, il y a caméra, tout le monde pour mettre na bino ba internaute na biso ba abonné na biso ou eza ya solo 2023 bonne fête voilà bon déjà Ferrari à Zawa donc déjà 20 répétitions Ferrari a vendu déjà comment vous constatez Mathieu Diego toujours abi TikTok na ye kondi me bandeli tepesa na ya suka fona katikati soki epengwi wana molimo basentima na yo erate lola ekei na lifelepa ya satana bamawa julivano mbwa nae nasili nzoto kombo kutu eza na sante balai ye motema na nga na baplaisir roger sita ya sola anga na ndimi na nga nazala répétition place VIP. Pourquoi je l'ai dit VIP? Là, vous avez vu comment Gino Massampo là. Je suis avec mon ami, lui c'est mon collègue. Je serai avec lui dans cette émission. Je ne serai pas seul. Tu peux mettre déjà debout, comme je viens de le dire. Donc on est là. Mathieu de Gaulle, tout à l'heure, nous sommes tous en beauté. Après, pour Zoya, vous avez vu que nous sommes tous à la radio, nous avons une innovation. Bateau à sekisa ba bateau à sekisa ba so moni ba danser c'est nous peut danser ba ra qui to gogo voilà le ba so moni ba danser ABC ça bonjour partout tout le monde va à la vie comment nani Lauriane Kiombo. Lauriane Kiombo. Vous êtes chanteuse, danseuse? Vous êtes danseuse, ya Gola. Groupe Ferregola. Ferregola. Eh, kaka mon papa. Nazana besoin ya watongo makasi nazoa chance est-ce que ba penga chance. Donc makambu makasi. Otinda. Ah. Et ayo iye o ndeo quelque part. Tingo quelque part. Ba faire pour une caméra talo. Non mona mode bon mona otinda. Obina na nte. Non na bina tina yo bina pa ya Gola taka na ya fulanga. Bayuma bavida. Bavida kala makasi. Mon sentiment a différence hein. Différence c'est ça. Par rapport à ndako na awa. Voilà, Azana collègue Naye et Bava Naye, j'espère que vous voyez déjà toujours concentré dans le téléphone avant la répétition. Et bonjour madame. Oui, bonjour. Le bacan c'est bon. Et à danser ce mois. Comment on a Bella. Bella. Danser c'est à groupe Ferregola. Ça fait combien de temps? Bon, c'est pas bonne nouvelle. Ok. Donc, vous voyez, au coup, tu as déjà dansé au Ningsangolo. Titre à la Izorbi. Izorbi, la sauce. Eh, il y a Boyazua. 1 million de vies. Dans 6 jours. Ah non, Ferregola. Qu'est-ce que tu peux dire? Après, c'est que bonjour, bonsoir, ça dépend air. Non, écoutez, on a bossé. Oh, donc, c'était pas écouter nos j'hésite à m'assurer à mon asco avec là. Voilà, c'est ça que je viens de le dire. On est là. En tout cas, on voit il y a des gens qui sont là. Et Dieu merci, Mbadinga Ningara, là, ça sera toujours il est impossible. Et pas là-bas, nous, on est là. Vous voyez déjà des artistes, musiciens, chanteurs, animateurs, ce que nous appelons à Talakou. Du coup, il y a Mboka. Avant, il y a un peu de il y a Ilous. Il y a Ilous. Il y a un problème trop. Trop de polémiques dans la télévision. Eh Ilunga. Boni. Ah. Munene okomi on a battu. Ça tout pas ni munene go. Munene, ngaza munene. Ah, ngaza munene te. Ah, pédicure. Pédicure. Mais bah dis-moi il y a juste aspect.
comme on dit. Il y a problème. Il y a la vérité dans la télévision 2023. Il y a un boni. Waouh! Enfin, tu es à 100% star 2023. Bonne fête. Il y a solo. Hôtel Mano, hôtel Mato sur la peine, hôtel, mais aussi à bien fan de hôtel Mano, excuse vraiment. Ah voilà, au moins respect après ce bonnet à l'arabien, batu hôtel à belé et nabi que tu vas mono ba sepeli premier ba ou ba mono lunga banda année bandé, c'est la toute première fois mono lunga tant hôtel à bango, qu'est-ce que tu veux lui dire? Ba internaute union so ba fanatique à bonne musique partout au monde. La linga bango bazala bien. Année où ça malam pour na bango. Voilà. Le lot où tu es na place à répéter, vous avez na beau vent bolong, le beaucoup na ma campagne. Pour changer place avant d'arriver à Jésus de Niance, tu as dit que Mikolo yo 6 jours 1 million de vies. Il y a un clip où on a tout le monde présence na yote. Na bisorbien. Bisorbi tout le monde yo bénité. Jour basa clip ngai corps ya bienté. Voilà. Corps ya bienté na bela ki. Mais malgré nga te masala ngai bifalo azaki wana. Ya mado azaki wana. Si ya loketo azaki wana. Nani masanga msusu nani. Evariste azaki wana. Ozomona donc c'est un peu ça. Voilà, bien dans ce banding pardon. Il y a Ilous n'habité pas pour partir via stade de partie bozo pour pas en comment. Yango muni to oyo kutabiso omon awa makelele zati awa na concentration to bose gande to zalaka biso to yakana so to kangiselo mo boy to bombi to kangiselo mo bo to bombi tant donc ne to kangiselo to biki weza ba clé weza ba birin weza bo donc tant président ko zina biso ko ya le padre to présenter yango na ba corée na ba crime bala mo ko na ba spectacle. Donc, tu travailles dans le bouchon. Tu bouchon. On va faire le stade de Bansi, le bouchon. Est-ce qu'on a là qui n'a l'autre qui bouchon. Donc, on a mon stade de bouchon. Le 24 juin, c'est le mot d'un stade est connu déjà. Nala, lina, l'autre bongo. On dit manga te poigné. Ton dit bien, t'es yoki. Bon, dit manga, nala, lina, moni stade wana. Il y a un bouchon. Bouchon, il y a masanga bière. Voilà. Donc, il y a un donc, le 24, il y a un spectacle à bière. Voilà. Papa Zoyemba, Papa Zotinda na Bayemba, Papa Zotindiga, ya Ilusuboya, Tindiga Kingani Boye, Zomona. So, il y a Bongo. Merci beaucoup. Comme je viens de le dire, ça vraiment mission. Tout le monde a comment l'artiste va s'organiser pour préparer les 30 juin, dédicace à Batalio. Na pesi dédicace na JP Mindia, Big Manager, Enik Josué Kakoudi, le grand frère de tous les jeunes Katangais au Québec. Na pesi mbote na J'aime Bonkou, Coco Bodouka son Altesse. Na pesi mbote na Berado Prince des Amunda. Na pesi mbote na Léopard Kachama, un diamanteur qui fait vibrer. Na pesi mbote na Golo na Goloas. Obige, ngape ndena bonaza nominé na culture award. Donc bah beau voter ya Ilus massivement beau voter. Numéro combien? Tous en catégorie 18. Donc so au comique ka 18A. Donc voter no ya Ilus. Voilà. Na numéro mo boiza wana ya bato ya culture award. Donc voter pour ta là je vois mon ami TKM, je te salue. Ouais, pour na Elambe bombi cicatrice nzoto na ngai. Mutimi zipi bashok na bashakre yango kaga mutimi ngite mama wetili mine lungi na ngai moya miso etangi sele rojo na matama na ngai Satrike Tokyo ya Ilusa leli Coco Bodouka na Paris na Koblesse mfumu J'aime Bonkou maître Doli Chamala nyeke sa chérie comme goma gai donc ça la vraiment hein biso awa ndeboye biso fo awa biso ya mona biso lo ba troté biso ne fo musala ndeboye surtout na question moko to pour profiter Fabrice Kitamvo parking à Badjogo na Afrique du Sud à yo ya lunga to comprendre lo on dit on linga soupe na mamobi na te bando kota na champ comment on peut ça trop na champ te na awa na binaka peo na binaka
Et bon, stade wana yo kasi stade wana to ça. Stade wana ngana ko bina makasi. On peut ça danse du moment. Bizorbi surtout. C'est la sauce. Les pignons. Aju. Oui, le nouveau le gangango. Plus de 1 million de vues. Oui. Oui. Voilà là. En tout cas, c'est lui. Vous voyez déjà. Qui me zanami. Il n'a pas de zanami. Oui, biloko. Bango ko sala biloko te. Bango basabana. Bloqué. Il y a des sociétés mais souple. Merci. Biloko stade. Comme on est moza souple. Te gaibiso oyo. Physique hein. Physique ça côte à corps donc. Ça va. Merci beaucoup, je reviens Dino Massampu. En tout cas, tout le monde est déjà Ferrari Aza Awana ba confrère naie na moi sous fils né moi na Congo comme on dit parmi ba talent au biso venir ba animateur ya mboka fils né moi na Congo Azawa mais nous avons vu Ferrari et limousine Ferrari voilà na ba obike so yena olinga atolo ba ko ebelete amema biso raka c'est pas ça va fan. C'est pas ça va fan on nzembo yo ngalinga kutolo bebelete. Ta vie, a invité là, n'a comme évité, donner. Na table avait pu à penser. Na fait à bas souci, champagne caca bala. Mon amour, ya boye bazi wape. Televeros de kiti sakanga motema. Et non pas quand te amis tout cas. Na linga yo sans étere ta vie. Nena internet tomona kande makambo o deveria ko deveria jamotema obaka de bolingo na biso bako deveria yangote. Voilà, c'est Ferrari là, vous avez compris comme je viens de le dire, préparation pour un concert à Stade de Marty le 24 juin. Nous serons là au Stade de Marty. Tu belé toi ba là yo tu rejoins place à répétition. Qu'est-ce que nous pouvons retenir na ba gaulois union et ba fanatique bonne musique. En tout cas, on n'a pas beaucoup à dire, sauf que tout travail de trop. On n'a pas tout le baloba, on se met à travailler. Tout travail na bicho, bah tu vas en calme parce que stade douane vous allez calmer, vous allez maîtriser et puis à ce moment toujours si on a l'ina foot donc il y a une gravité. Bah dédicace à Maoya yo. Après si mbote na ngebele na monsieur Daniel Boudjigi, après si grand frère Alain Karach le PDG Bambote, après si Anthony Kibonge, KBG Énergie Bambote, après si Franck Lukeba de nouvelle marque, garçon tablette, Ben Kangoudi, Gisèle Pessera Likala moto, na Bossanité Blaise Lewa en direct des États-Unis Bambote na Caleb Elola, Shadrack David Mukendi Bambote na Bino Dino Falanga. Viens Franck Lukeba de nouvelle marque, avec Richard Mokonzi, Freddy Lyonze, Gidel aussi la faculté de Paris, Yannick Ayenga mon invisible, Yuniche Banze la frère du jour, Amédée Mackenzie Poutine, Arike Sekera, Bambote, ya Dodo Wechi Bambote no yangona siko zali, Bera de Prince des Amunda toujours, Bambote na Nesha Pindi, plein de grâce. Ya Do Muzamba, Bambote na Laskoni Mbunza, Christian Lukoki Poto na Poto, Lilimbu El Madre, Magali Cheval, Bambote. Jeune beau la grand prêtre mero ba BMV. Voilà. La petite titi wonga Bambote Belesika Zali ainsi que Miguel Mbongo. Inspecteur Miguel Mbongo au Salon Star London Bambote Belé, voilà. Merci beaucoup Luis Ferrari, je viens de le dire, je vis ici comme je viens de le dire fils né mwana Congo et fils Chelele. Bango mbale bazawa mwana Congo fils né. Yacheta. Badinga. Mbadinga. Mbadinga na ebisa yo. Mikolo tolo bakaka, c'est le passé. C'est le passé. On a classique hein. Wana loko mo ya sikeso ya po. Oh to sala ki plein, c'est le passé. Oh, zo kombwana. Oh to betaka makasi, c'est le passé. Azalaka likangu nanga, c'est le passé. Oh na bwaka makasi nakala, c'est le passé. Oh mukalenge munyengai lodi kabumbo munyengai kalenge munyengai lodi kabumbo oh azalaka likangu nanga c'est le passé to betaka na yena wenge c'est le passé. Ça va. Merci beaucoup comme je viens de le dire même qui va te béler au moins 2-3 personnes même qu'on a répétition. Ouais. Alors nazo lobaka ba golwana ba gauloise boyebika événement to nango tant moni journaliste munene boye aye na lien na biso ya répétition oza mwana Congo fils né na saluer Bera de Prince des Amunda pour le bonzi Papi Mboko et puis nazo saluer Yannick Ayenga Mbongo kaziko kako
la fleur du jour. Voilà. La fleur du jour. Voilà, on a aucun développement musikate. Tosha plus Mouti Moutouani. Paul Moutou. Nous avons transporteur. Biso Mikolo, tout ça, c'est le passé. C'est le passé. On va revenir. C'est le passé. Pour la Monica, on va embatteler les bois, maintenant, c'est les beaux. Mikolo, toujours, c'est le passé. On a bois comme donc, on a créé il y a Matumboli. On a bois comme Makasi Nakala, c'est le passé. Azalaka chef Nabiso Nakala, c'est le passé. To betaka na yen na wenge, c'est le passé. Donc vous comprendre ce que présent ezani bizorbi. Merci beaucoup, là vous avez compris, il est là. Yo peut-être rotambola to que tout le monde appelle ambassadeur de l'ambiance. Ambassadeur de l'ambiance. Yo ça na katkati. Partout au monde il va déjà rotambola déjà tout le monde Mati de Gaulle pas ça wana. Kulutu. Donc nous allons faire un tour. Nous allons faire un tour. Parle Mbadinga. Nous allons faire un tour là-bas. Donc ouais, Mbadinga, pas trop de parler parce que déjà dynastie, les 3 mars, parce que Babylone vous allez voir Babi Jagger Freddy Taga Lola mona yo kumbelinga inzuba Yolesi maman ya mufude nakomi prisonnier d'amour condamné amuna lolango na yo papa Melinda mayele dina cheche donc biloko ezali Mbadinga ko lo ba dédicace on a mis aux arts peut-être dédicace na baoya yo wa ba dédicace saka ki na pesi mbote na ngai na aller chacoupé wa Pewaston bon séjour à Kinshasa na pesi mbote na ngai na Jenny le ma 3 Fabel aquarium ya mboka na pesi mbote na ngai na Bafantu Bagolois, Bagoloises, Bagladiateurs, donc le numéro là plus 243 89 222 11 26. Plus 243 89 222 11 26. Donc, oh, tu as l'inga contacté, donc vous avez belé la personne qui a monté, Badadi Mavungu, Mavungule, la personne qui a Océan Dialogue, puissance. Liboso Maïsi Mamal. Voilà, c'est un patron. Hein. Merci. On doit faire entrer à peine Mati de Gaulle. Mati de Gaulle, espoir de la jeunesse. Ouais, bon. Mikolo comment va bien dans la zone câble ouais ba jeune faut balandara mama ba jeune faut balandara mama bambiaka po bambiaka nde basala nzela po jeunesse ezala voilà yangwana ngala bibenga nzulu câble ngala bando bunda banda tozaki na ba Nicodème ba Chikito bakomi kolo lelo yo tozapena voilà lelo pe tozana ba comment dirais-je tozana ba Shawal ba Ferrari ba Igor Lubasa on comprend ba Nselele tozana bango susunga na de génération en génération celui-là toujours travailler mais tobi ke to kangeli paté tozapena ba énergie ba to na ba Rizé to pena ba Nelka ba zo espace voilà na moni ba maman na biso ba avec le temps to yebana to sa marambu ndenge za la quatre eza société moko s'il te plaît nangana to belo mo très important le lotang osolo bageno yo zambiaka ba presque peu oyambi peu ba te belé na kata mouvement est-ce que moi respect on appelle zali tant ba ta verbi ke okambiaka attaquer si bino ta dit respect za ranango ndena vanda na bandeko nanga ba yebiki o vie mais nous sommes des collègues ngamo pe na yebiki naza mukolo il faut na ba nini na koloba na leki pour à dépasser ba monter pour ba porte d'entrée mususu ya manquement eza yo moko ko créer yango tango sola na batu bien tezo na insolence zo mona ke yo danger leki batu bani tout ça là mutu mususu pe na ndenga ndule mta telemela ata oza chef atoza nani meso yene yo mbana difanda kuna na miso batu obike mise pa telemela yo mais ayebi ka manquer chef ayebi ke indele mais na tango yo kena bien te a telemela manquer au respect eza déjà seleki. Voilà, Mathilde Rotoyaka Mbalamo, Lelo, Oyo, Internet, tombé, Madinga Zalamba, Roto qui est à la page, télévision Zarangonga, Lelo, Bissonayo, Toyebi, et comme on dit, dernier fils aîné, c'est Ferregola, et na Wenge Musique à Maison, mais nous avons vu son excellence Ngama Makana Ranson, à outil qu'on peut sa pouvoir, à outil qu'on rappelle Bisso, fils aîné, à Wenge Musique à Maison, mais c'est Didier Lacoste. Et vous passez à la télé, vous étiez là pour dire c'est Ferregola. Confirmation au rançon na sali le créer polémique avant toi une émission Didier Lacoste ba dire na ye autrefois on ndenge nini na confirmation ya son excellence Ngama Makana rançon je viens de le dire. Oui le roi de la forêt lobi maramna ye yé mukolo maison mère. Côté caméra? Yé mukolo maison mère lobi maramna ye bobiso to baksani.
Mais nous allons faire Golande fils aîné. Non, Jésus de Nuance, c'est le dernier fils de Wenge Mobimba, 4x4 tout terrain. Où il y a une histoire vraie. On comprend. Il y a une histoire vraie. Jésus de Nuance, dernier fils, il y a Wenge Musique à 4x4 tout terrain. Le rôle à la cause, c'est un fils aîné, le roi de la forêt lobby. On a dit que Jésus de Nuance, Baoutaki maison mère, Baoutaki Wenge Musique à 4x4 tout terrain, Baoutaki la maison mère. Le Jésus de Nuance, Ayaki teste la maison mère, Bayaki kosa la maison mère. L'idée na bango ezalaki les rois de la forêt. Bayaki Didi, Bayaki vient absolu Alimbonda, Christian Mabanga, vient absolu Didi Masela, Sama Badjo, Adolphe Dominguez et japonais. Donc ça comprend bien faire parmi les endroits. Aza Papa Leki. Papa Leki. Voilà. Vient de dire la cause tombée à faire Papa Leki. Et ça coûte sans polémique, les rois de la forêt, à l'objet vérité. Voilà, sans problème. Et là, après confirmation à son excellence nous avons vu hier na grosse que c'est pas Isaac qui m'a dit je dois revenir s'il te plaît. Excuse-moi. Les rois de la forêt Sali Marambo est belle na mokili. Non, pour ne te retourner en maman to na dynastie. Je dois revenir. Je peux finir aussi. Tozo bimisa dynastie a tombé à stade de martyr, Mathilde de Gaulle au sa nini pour na maman martyr bani tout ça là. Je dois revenir Mathilde de Gaulle. Oui, rabeta martyr, oui sala album, saba kibuisa dans sala makambo. Mais c'est ça que je voulais dire. Et aujourd'hui hier nous tozala ki wana to moni comment Didier Lacoste Aleki na plateau ya Isaac Maï na grosse caisse disait que na idée oyo son excellence Oueransoni comme mon ami vient de le dire et faire gola kozala te preuve à cela Ouera nzembo ya vieux jaloux azwa souzi Ouera biloko bongo la kosa comme déjà ko tia banini bino ba pemena faire gola na grandeur ya faire gola Didier Lacoste kolo ba biloko bongo na télévision pour na faire gola bongo au moni soki bozo discuter na mutu bozo finga na entre vous deux au moni mo akomika ya mama na yo ya tata na yo seke azangi argument donc à se sentir faible à comme ko kende direct pour apeso kanda on comprend pour na ba marambo bozo solo la tam susu azokoka ko attaquer au bienté yango akena ba dire webi o sona bi ya mère no so ezalini eza un giro pierre ba kanda makasi donc pour tout ça na télé to ko dévoiler ngoté mais ba comprendre nga na parler le somo mutake da bongo seke aza faible devant eux donc biso makambo wana ya badide la coste ça n'engage que eux bango na makambo na bango nyonso bazo luka bazo créer ça n'engage que bango donc Jésus de Nuance a toujours focalisé dans l'album nae Dynastie et Stade des Martyrs na ba projet nae le 24 juin na Stade des Martyrs ba gaulois ba gauloises ba gladiateurs vraiment boya ebelé et puis programme déjà bandi au salama nga déjà na moni il y a Jani site en Tsunga Mputu azo préparer nga ba transco na moni pe Kams Kams pe abo préparer nga ololenga quelques transco pour na ba fan ba natif na nga ya mabele bana bumbu selembao nga na za mission na bimna ressortissant ya bumbu selembao gal donc ba galois tout bazwa pe bus à cause na bien mais courage et transport au kende les martyrs ezate nga na ocha bus ya bumbu 3 ou 4 5 bus et kota mso kota sosa mso kota Birmanie pas bumbu kuna makada mais belé mso kota Birmanie mso kota sosa mso kota Gambela mso ko bima organisé déjà 24 novembre donc pour na batu ba ko kende pe ba zonga. Voilà. Bah, dis-moi pardon. Comme tout côté mon basta des martyrs, mambo pena ya oloba ils ont trop mettre qui m'a mangonga. Mathieu de Gaulle, to moni 3 stades de bétami déjà. Bousse bandaki ya wenge. Et après de mona biso habité le 29 fallait pour pas hériter wata. Hériter le 25 décembre. Et le 25 décembre, le 24 juin, le 24 juin Jésus de Nuance. Faire gola Jésus de Nuance ni Caraboni na Montayambo le padre. A robité la biso le 24 juin. Différence nini oyo boropé sa biso jour wana puisque total pe déjà baninga biso. Toropé sa plein la musique. Plein la musique. Plein na salamité na martyr. Te plein salamaki wenge sa ki plein. Ba to sa ki na ba plein na martyr. Ba to la bete na ba ndolé. Parce que biso to yaka na plein na ndolé sans arrière-pensée. Je voudrais les gens puissent comprendre aujourd'hui, je suis avec un bon chanteur dans mon pays, comme je viens de le dire, voilà. Mathieu de Gaulle. Je dirais que Mathieu de Gaulle, quand tu te permets, en tout cas, excusez-nous, quand tu te permets de dire à la télé que tu as plein, tu plein à chant. Dans le bin d'Angate, il y a plein à chant. Je dis de Gaulle bimaku. Na komyo banga na soki na zala ki ata courage mbele na zuwa Claude Wonga. Ozala wanga wa mote qu'est-ce que tu bipe bangoti
Tango basiso yemba bon ngai faut baye kotala biso. Et ça tende otiki public yemba et puis sili bongote. Tango ba aussi sanga na zongi na yembi po bayaki po batala Jésus de Nyonsa zo yemba. Bayape kana yembi la siko vocal ngoti. Bayo kango en live. Bamsu bazaka na grâce ya ofuta bia kota grand hôtel te ya kotana te tout ça là. Mais na martyr avec 5000 francs, bat baroyak martyr, baromona. Bobangi 5000 francs te. To banga ndenge nini 5000 francs et zambongo. Même mikolo dollar et matite. Ceux qui mutaza na 5000 a kolamba te na palais. Alors mama tembela pamba mbolongo ezate, tomate ezate, faut à moi 10 000. Alors 5 000 et comme nango mutako ba echa ina tongo. Ça passe. Mathieu de Gaulle, les lots yondo yo mozo mona stade de Marseille, on ne peut pas concert zo beta melaka. Ba to bazo ko beta musique, to bazo ko mesurer popularité na bango. Non, biso tozo ko sala mamba batute. Biso tozo ya biso na bike ba Gaulois baza, ba Gaulois ba lobi ba kotondisa martyr. C'est ça l'importance. Wana devoir ba Gaulois, na ba gladiateur ba Gauloise. Ba lobi ba kotondisa stade de martyr. Mais biso to ya ko beta musique. Eza de komba za wana. Ba Gauloise na biso ba musicien. Le biso to ya na nule, bango ba ya na plein. On comprend les autres qui sont là wana ote to yeko finga batu biso to leki batu non biso to ya na ndule na biso to betaka comme d'hab bango ba ya na plein to ba Gaulois ba ya na plein bango ba osala plein na biso to ya na instrument ndule biso to ya saka musique instrument mukolo instrument to ya nango mukolo podium a louer biso podium a louer biso instrument biso na Kinshasa ouais louer podium na Kinshasa ou bien l'étude de Nyonso pour s'organiser là. Voilà, biso to yebite wana administration question les a ba DG Blaise Polo Pichu Botoko bango na banse Pichu Botoko bango ba yebi eloko to sala jour wana côté matériel podium instrument wana ezamba ya makambo na bango wana administration nga na rapport kunati merci voilà donc biso to ya ba elouer biso instrument ba tandi wana ba tie podium a kitoko ba tie lumière biso to mati to prester na carte. Tu parles bien comme tout le monde a la télévision. Mais je voudrais expliquer biso en tant qu'artiste et musicien. Musique congolaise, et nous avons vu 1 million, plus de 1 million. Dans 8 jours, il y a sorti Bizorbi à Ferregola. Premièrement, nous n'attendons pas à ça. Mais Ferregola, petit à petit, beaucoup de lelo, on peut dire, si vous prestez, beaucoup de temps, on mine internet. Oh, les bosses là qui étaient beaucoup de gens qui ont vie. Te mama bavi za kana banda kala bongo wa milio liboso yango non ya liboso te mais komi ko ya boko mesa na bolobi la peke 1 million de vies te to lobeli yango te yoki mutalogi mambo ya 1 million de vies ah tenga la ko lobela on te pour Jésus de Nyonsa ko craquer 1 million te na dire nous attendons pas sans au bima mais Bizorbi yo mo mambo sali avant bima déjà il y a scandale challenge nango na ebité nulle part ailleurs cette année na babilo ko bimi oui challenge le roi Bizorbi jusqu'à présent na fait na saluer petite sœur nanga mo ya warrior na tout ça qu'on a chombo do ya zo ibate so musique nini maman excité ah OK abando bina maman ko fouet aki fouet ya masanga mo les qui Christian Luko qui poto na poto to fandi na ye na che na kende ko jabilo mo Christian Luko qui atindagi na fandi chez bango ba chombo na nga n'est pas ba warrior Christian Luko qui poto na poto da warrior na bi fi wana mona ki wa te petit tango ba tanga bini nga c'est oh biloko ezo excité na wapi et pas ba Christian Luko qui peut n'est pas ba warrior Christian Luko qui massa na azana Grèce nda tindenga ba kibiloko na zwa ah voilà na ke ko zwa ba plat na fandi bazo zwa ba planga na vandi na kiti Bizorbi ezo beta na radio petit tanga bando bina maman ndeko ne gangi binelo ka fere voilà yo tabi oh bona bina teza musique mboka ote yaza muta côté kuna na bien excité donc voilà jango ya Bizorbi j'ai des fois Mathieu de Gaulle a la répétition to kanga temps vraiment te batebele to batalo qu'est-ce que nous pouvons retenir avant le 24 juin Ferregola la Royaka borgazo salamane c'est déjà mois de février à peu près vers la fin à partir de les 20 le 3 mars peut faire Gola Abimsa deuxième volume 2 dynastie voilà. Volume 2 à dynastie ils ont déjà les 3 mars jour où il y a Botama Jésus de Nyonsa Botama et puis à Roteka Bière martyr à ça la peine orthographe car le même jour on a c'est des otekama et puis billezotekama bon ba pirater ba pirater ba billet so ba pirater c'est comme ça makambuté. Là, vous êtes conscient de le dire qu'aujourd'hui, vous attendez à tout, hein, pirater, mais vous avez besoin, les gens viennent. Piraterie, c'est na temps aux ans 21e siècle. Voilà. Donc, piraterie, puisque ils ont partout. Voilà.
Bon, ndeto sali bo mona yimo moni on tam suyo moni on a page mo bo. Page ba reçoit déjà, ba te belé ba reçoit na bango. Voilà. Dieu merci Badinga pardon, Mathieu de Gaulle, les loyo to bombate. Sur les musiciens sur bêta stade des martyrs, ils ont raté pas bêta la musique mon bien extraordinaire. Juste biso tout na rata chasse sur musiciens sur bêta stade des martyrs, ça pour nos musique popularité. Problème était, il y a on a ebisi ba golo ba zawana on a plein. Na loba ki déjà. Biso to zanga pour assurance oh yozo pesa ba. Assurance on a autre chose, je suis trop surpris que les mots sir. Ah bon? Voilà. Tu assumes. La assumé. Na tshelo boko bakata te puisque na robo ya jour ngo. Na robo ya bakata. Na otamba pe mutakala te puisque bakanga ndoki. Et ça te fait. Nena poser question moko. Caméra zo bomba image rotika la. Mathieu de Gaulle bat baluba rebellion na sema caméra. Vrai ou faux Mathieu de Gaulle za ndiro héritier Watanabe? Non, héritier Watanabe za leki ya masala Pongo Pontiac. OK. Voilà. To coller ensemble tout ça là c'est. Donc la relation de bino leki ya camarade. Moi je suis au Congo. Héritier Watanabe Moluba. Voilà donc c'est ça. Mais ngana Pontiac to coller ensemble, to coller musique ensemble donc. Pourquoi on a posé une question là? Bate belé ba otala biso to ebi ke mo bata faire rigola, groupe a fait rigola, na mo bata latin boza OK bien que mais yo se réserver trop pour na ba dire no vers groupe a fait rigola. Pourquoi? Pour la relation là qui a camarade na yo bi otala ko tu peux pas le faire. Jésus de Nyons aligné polémique té. OK. Aligné polémique té. Puis polémique na ba musicien au balobi ba déclencher guerre. Biso to za na ngote. Idée on a besoin d'en monter, biso to focaliser na mamoto au sala. Donc makambo wana biso to tchango boy. To na tana ngote, biso to zo kende liboso. Voilà. Ba dédicace ma yo. Ba dédicace yanga ya la dim fumu mokonzi a lost na bosante ya Jani sita ntsunga mputu le banga muchuri, les gourous du temple bambote belé, ya Guilhem Mayindu les mannequins de Paris, na bosanité Béra de Prince des Amunda les maîtres de leurs maîtres. Et puis sans oublier Trésor Pembe l'imbattable Kalaté tozo kutano na kin koyana yo na kin tozo zela o maboko ko fungama donc na bosanité Dino c'est le Landais noir Bernard Cavalli Dadi Mavungu Vungule Josiane Baya Diwenge la femme aux lèvres pulpeuses Amélia Luzolo Julivano Ombemboa Mama Doudou Bambote Belé na bango tout Bob Zatara wana ya ngai ndeko na ngai Kalaté te lisusu tozana Bob Zatara zo préparer stade de Martyrs neso ba djika bazoya ebele ya koya préparer stade de Martyrs ba ivoirien pe ba roya na ba ivoirien ba yaza ba congolais gate ba ya mar la fille wa yemba la faire rigolo na duska zoya aza Brazzaville zoya na bosa ba la joie ya kiese ba guideni bazo s'apprêter ba yakin pour na Martyrs ba bisenga dana bombe la place na juli ba on da place pas Freddy Ndonga la mokonzi ya Irlande déjà bazala wana déjà oui karama mundenge zala donc ba gauloise ba fan à Jésus de Nyons c'est vraiment tous en abino ensemble il y a John Makaya ya maman Fifi Mvuka bambote belé na bino tout donc Mathieu de Gaulle on a tangité tous Papi Sapo chef de ville voilà Christian Bompate bambote belé Christian Bompate ah bon voilà play voilà deuxième élo to gana ino na ici na salian voilà na salian déjà donc na obenga opona salo sin pona salian le butu voilà photo yemba c'est toi mon oreiller qui me soutient dans les jours de mes sentiments Nzungu Blanco monument Yvon Foucault un vrai couple c'est comme Tom et Jerry Christian Bompate on se taquine on se bat dans Clément Sikila Dédé Armani Suisse au final on ne peut pas vivre l'un sans l'autre Papi Sapo chef de ville Papa Nevane na Elton Lasconi Mbunza Tika confusion entre ngana basu suna l'amour Kaiser de Lille Bambote Belé na bosante Berado Prince Miami so etangi eko kaukate Mvula tango eno kaka eko la kakate lokola Miami so adola nzimbo za lokola mvula yanika yenga la monnaie invisible J7 danga meme alula matiti kasi azala kapena ekila oyo soki ameki kolia ebomi na bolingo Cécile Kakuje kileza déception awa olingi yo boya ngai kovoma mbwene boss talanga ye mama nalingi libala oyo somo papa na la vie ya Gary Miguel bienvenue Kialanda Guilhem Mayindu mannequin de Paris donc voilà na kuna pongi lali banda na yemba mo rep pardon Eddie merci Badinga Mathieu de Gaulle il y a aussi photo de bassin que tout le monde où est en son vraiment place à ça il faut à la nation on a na vrai bako quoi
le roi de la forêt, on a ba coco belé, on a ba bina filé, on a ba biso, on a ba marca oza. Le cosa coco, yo peut to beta peu maso, yo les gars maison mère. O lo ba hote. Na beta album na maison mère. Vous allez l'opération Dragon. Non, osez pas dire merci Mbadinga. Biso to enzela mona miel de son to bandi deuxième équipe. Voilà, mais tu étais Opération là. Dragon, voilà. Tant que Jésus de Nias à côté quartier latin, la Kendara maison mère. Et tant que Jésus de Nias à zone so kese na zonga mbangu samba benganga. De l'autre benga coco. Ah bon. Et aux amours nous appelle coco. Non, on a des côtés. Voilà. Merci Mathieu de Gaulle. En tout cas, félicitations. Le 24 juin. Gauloise, yango ya bino yo. Donc bande biso tozo bosser, bande ko tozo focaliser na boulot. Odi le manzaka moi c'est nzambo moni Mathieu de Gaulle. Ah ouais, bambote belé na ye na mona ke trop na TV, bambote belé. Vraiment coup de chapeau na batutu. Voilà. Merci. Bon. Merci beaucoup tout le monde. En tout cas, dans Swana, bobini yango partout, bo salima kam na bino, mutu o apesi biso elengi nango yeyo. Mutu apesi biso elengi nango yeyo. Na yabi ke to bozo mona ye déjà vous voyez Dino Masampo. Ah, tu peux mettre debout déjà. Ngala ngana ko lobaté. Dino Masampo. Dino Masampo. Comme je l'ai dit, Zara tout ça là-bas. Dino Masampo, lui c'est Montréal. Au Talapena Bobabi, l'homme du moment. Il y a un côté de la danse, vous comprenez les aïeux. Avant la parole, Dieu m'a ça pour ça, et puis là, il y a un bon salut tout. Il y a voilà. Qui faut un naine, Moutapé ça, voilà. Ah, qui faut un naine, et ah, qui faut un naine, Yoga Zat. Voilà, là vous avez vu, c'est la toute première fois que nous avons eu cette opportunité d'être avec nous dans cette émission chez Dieu Merci Mbadinga et mon collègue, je viens de le dire, et il est là. N'a pas besoin de Betami, plus de 1 million de vies qui font un résultat dans le bâtonnet, c'était dimanche morobo na Gombe, clip et tournament. On était là. Partout au monde du Baota là. Et ça la zoa te bizorbi ça bien. Bizorbi ça pena et l'oromo ça très kitoko. Ata ozaki na ato lingano ya gola te babili ba challenge makasi. Tout ça la sorte ya bato ba sali ba challenge na bizorbi ba koka banani. La sorte ya ndonde nzamba saila na ba koka babini koka zo beta boy. Avec nini? Koka zo beta boy. Qu'est-ce de sango? Chouawana ou style réalisateur mtaponaki ozala sous-vêtement te ozala sous-culotte te ozala ka bongo bina clip ben. Zambe na logo yo misanga problème na palais. Oh. Mais oui, je te dis la vérité. C'était quoi, dis-moi? Nala ta sous-vêtement pourquoi? Mais c'était quoi? Mobile local ngala. Personne n'a sous-vêtement ma bête. Nala ta sous-vêtement. Eza nini? Bat faut comprendre. Voilà. Parce que na lembi bapel. Non na lembi pena bapel. Bat musiba loba o na tsaka concombre. Bat musiba loba o c'est nini? Oh, na tsaka elo côté. Mais c'était naturel. Au monde na ningisi. Parce que ça na tie gondo na nga ya boulot. Pour couper la tarawana et ça moi gaya moi mouné ata na beti bobino bobo wa kokombo mutebe kokombo te yonde ngande na la sous-vêtement normal numéro na téléphone eza plus 243 84 447 98 on a la posa abianga en plus to posa na te ngala na nzembo na dynastique oh yo poko moyemba nazala nzembo pesa nga nzembo pa le padre ye muto ayembi yango OK ba pesa nga nzembo na nga tant que patience et futaka pasi na bisengo na zalaka na ya gola okendaka pe ba poto zongi wana kuna kenda poto tongo ba petit belé balaki te lelo ba komi ko ganga par-ci par nga tonga ke pour na l'an 2010 voilà balaka te wana ba patou ba jino non belé balaka te belé kutu azaka na ba orchestre lelo ba komi ba leader oui merci na bango nzamba sali grâce ba komi ba leader mais c'est wana bon ba na ba orchestre nga pe pa ya gola ngamta memanga ipoto ezande ya gola tu vois donc na nenge mo lokola robino ba mema pe poto pa mutu donc nga pe ba memanga pe poto et pas ya leader nanga ya leader yo le ba collègue no ba musicien ya ba orchestre ba robino mundi ba leader nanga ta ya la leader nanga ta ke na poto donc to ke na poto nenge nini ya ke poto ba memi nga ke na ce qu'on a l'an 2010 liboso na ye yebe ba mema epe ko mema nenga pe ba mema nga boma biso ba to sa ba boulot to za ba travailleurs biso ba to ba travailleurs OK loko eko ya mabe
elo nini ya mabe petit wana muki petit wana ya muki ole kana bongo nani yenga na tanga kombo na il est quand tu appelles quelqu'un petit na sola na nani na lobi na nani attends na benga petit yo tuninga makamna manai to sola otuninga kututé ngande munde na bandi yango parce que photo lobaka pe ouais il faut to lobaka petit wana nanu na obanga nani Yo comme l'idée. Na mona kutu ba semba kutu ba nini ba petit moko mike atama nini braza pamba nani kutu akenda te mais azo le kan écran azo boya le padre bateau ba banda makambu liboso na bien le padre tanga yimba vita imana bazaka wat voilà asokole na beso kuna so na este kuna ba sokole kuna na besto na beso aza eloko te lelo obiso to benga affaire ego la fils aîné ya wengi musique maison mère mais to moni son excellence ngama makana Weranson auti ko nommer ou auti ko présenter biso fils aîné c'est Didier Lacoste My Foudre premièrement kota la bino bolo ba affaire ego la mais lelo président Weranson à l'accès biso Didier Lacoste et Didier Lacoste pas le bon même na TV na idée ya oyo bazo mettre en place Weranson o batu tout baleka na maison ba oyemba faire gola royate oyo moko yo so mwa da ndenge basali mokili na biso boyo botami ngape na botami ba bandela susu ko sala oyo zonga suna libuma mama papa vwanda po bima non ba benga déjà ya gola déjà tongo iso ba changer en te ya gola akoza ba première fisité akoza pe banani te wana eza niveau na été to tia mpanzi petit Robino yo ndenge oza eloko te nga bifalo munene na bango bifalo ya mado danser affaire gola petit na nga Robino oza eloko te na mboko Kongo nano sali na ma musique te nini sukuna masoko matin na coin ça c'est la one is a bêtise oza ko dike master yo oyemba no ça azo le rendre écran solo ba o le padre a landi ba rythme le padre ko landa rythme no jamais mukinza mpui ma papa oza eloko te le padre ko landa ba rythme na ote biso to beta tukambwa na neni allo ya ntuka alambela to beta mukoloni donc eza ba rythme moko bo o déjà biso da to beta on déjà kala bazo sanga nde makambo ko loba etake balingaka ya gola te le mabeta bika ke na faut pesa bango merci bango baleki na rythme o menga la loba wala so kanga te pourquoi biso to beta tukambwa azaka azalaki wapi siko tolanda nani yende mutako en plus nga kutu na raboy so ipena nga pena ye ayiba na leloko non ya batu ya sud africain batu papa wane bo travailler mukinza puis ma papa na petwana ya kadogo wana tambwe nga na yebi na komba tambwe oza kadogo seru wana yo tambula na shikito olanda shikito na simba po bala kusema kamba oyeba me koyemba pe pesa mela yo te nga na yebe makamba munduki obetaka nde munduki makasi petit moko tambwe akomo leka na écran soko kumisa ka leader no moko bo kumisa za problème te musique za bongo tozana ba vita tozana mazembe kumisa me koleka na écran te olo ba n'importe quoi oza misente non ça le logo te et du fouelele to betango to boka ngo mukoni ayemba pas musicien non o moni bino munde boyo pesa ba mituteti yebi nzemu na yemela nzemu na na baluki so sili sa ponga na fungi yemela nzemu kombo wana na nsodi na so kombo yorobo oyisa zongo wapi tu parles de yorobo swag kombo na zona oyisa zongo wapi eza komba bato mowe Didier Arafat ya Côte d'Ivoire kufi ya ekoz ngana ba meke Côte d'Ivoire na l'an 2012 il était où azalaka wapi ou expliquer biso Côte d'Ivoire yebi Côte d'Ivoire yo la Côte d'Ivoire ba yebi yo mais abia za na succès kuna alors succès dans les logo te botu na ngai ba mataka podium conseil mo boto kera la Côte d'Ivoire ba mataka podium ayetina hotel azo bondela vous n'avez pas fait go na zalaka wana te omoni bino muso pesa batu epesa ngai neti ngabo bifo epesa nga kanda fort mais ko betela so pena histoire ngo bien pour petit wana aya na Côte d'Ivoire mo boto tiko kende tu peux pas appeler les gens petits à la TV à la petit non là je te permets s'il te plaît je te permets de dire tout pour faire rigoler sauf ça je te permets plus moi en tout cas d'insulter les gens à la télé je te permets plus d'appeler les gens petits à la télévision en tout cas là pardonne-nous baza ba petit na musique tanga na okende Zénith de Paris ba balaka wapi tanga na beta Zénith de Paris ba balaka wapi tambo ba beta munduki makasi nga na yebi kadogo abeta munduki makasi na tuti ko tuna na baluki yembela nzembo tenze bone ko yana ngo
nzembe koya ti mukoni oyebisanga nzembe koya ti mukoni tambo lifuelele wana tobwaka yango na tobwaka yango na générique mo ya kala le pas de mtape sango Bercy passe ya pambe passe ya pambe mobali mobimba azalaka fier tout le monde a dit la cause à l'obina idée wana faire à koyate po ayembela faire we ranson nzembo ya vieux jaloux atia joie souzi ya we atia na télévision yewe rolimbi c'était na idée wana we roya écoute la cause wana afinga 20 ne combien de fois abenga 20 na za faux vieux combien de fois depuis le moment on a gagné le pas de muta mabe na mukilo na lango mutasala mutu mabete eloko nini pe balimbisaka mutu te bango bakoba ko profiter na kati ya makambo wana OK bango moko de baza batu mabe papa. Mais apparemment, tout y a contre Ferrigo là, si photo. Tout le monde était. Tout le monde était. C'est le. Des sons à la problème de plique pour pas. On a été dans un problème. Tout le monde a dynastie. Entre Yéna, Ndegonaye, Bill Clinton, tout le monde va clash Bill Clinton avec. Eh, Maramba Bill Clinton, les gens Maramba Yéna Célio. Il y a Maramba Yéna. Les 3 masters, tout le monde a crié à Bill Clinton la dynastie. Donc, question posée, tu peux répondre dessus. Là, on a l'obéza, on a ébi, on a évité, n'a qu'à répondre dans l'outil. Parce que faut revoir précision bien Marambango. Donc, on a l'obéza. Il y a la précision. Il y a la cause, on peut répondre. Faire que la royauté n'a idée à où en sonner. Idée ni à où? Oui, bah, oui, bah, on y a ce pensé, oui, ah, bah, la cause, bah, oui, et bah, Bill Clinton, bah, c'est une qu'on a vu ça. Ça la oué rançonnique. Donc cela veut dire quoi? Oué rançon a PC d'idée la coste charge. Il y a Robin Gobende connaît presque tout. Après. Mais ce qu'il y a Talia bien que notre on dirait pour ma benga les pas de faux la coste me fait benga. Mais il y a moi dans liboso famille. Moi makambo ne to boyero nazo boyande yango yo. Les pas de aza moi na liboso te. Yo kana nous les pas d'aza fils nete les pas de pas ananité les pas d'aza na niveau wana te. Bango ne ba kokuta les pas de la maison mère. Boyeb ça va fêter na kosi. Est-ce que tant bazo recruter ba musicien? Est-ce que ba kuta ki ba recruter ka les pas de la mission na bango? Qu'est-ce que poser ne nga pe na tout na pe bilo pe bo répondre ka. Ko bilo ma mususu pe za vérité bo nga ko répondre te. Ko répondre te. Ko répondre. Te pas te bi faire gola mi benga ra papa leki. On le dit bien, tu as bien parlé. Oya ozong c'est sous na banini ndeni. Là, la cause à talo qu'est-ce que tu peux dire à Didé la cause à bifer pour s'il vous plaît. Il y a cause à Nzambete. Pour aller au Maramba Bongo. En plus si organisation wana eza yepete muta organisation 20 donc petit on pandi. Nous sommes arrivés à la faire ba dédicace na maoya yo. Ouais ba dédicace na ngai na pesi mbote na ngai. Bokatinga mama solo musuna ndolo ba très important. Bon, parle alors. Ndolo ba très important petit yorobo ko yoka na ba télé te mon émission au salaki. O lo ba pena likamba likuta o sekina. Boyo mo mi yebike eza lukuta. Passa pamba lifuelele et papier du fuelele. Merci les pas de mtapi ça y est. Yesu écoute nga on ne na kanda na ofa una porter plainte. Ça là on est. Ayi ba tri na bisoti. So ezaba na betango na commune nani. DJ Nani, il s'appelle qui? Serge Benoît. Il faut un dinde. Yet. Ah bon? Ma oui, ils ont créé la bise. Tu vois, Bazaba musicien Théo, on a besoin de fêter, surtout Pétion à Yorobo. Azam musicien Théo. Ils sont obligés qu'ils lancent roquette tout. On va la rondima. Pour mettre dans le makasi. Aux autres, on peut demander la musique qui a habité. Ben na bino ne ba chroniquer bozo comme ça bat na ba niveau mo neti petwana aside dani na ona kata mboko voilà aside dani nga una kena poto na beta de Paris bat baganga lelo bat babina ba das na nga ba siki koko le bat babina nga ba tukambwa babina ba facilité ye aside déjà nini ba ben na bino ne yango na ba chroniquer. Qu'est-ce qu'il fait au jour d'aujourd'hui lelo na monotangi robino mondebo a attaquer na fait là et puis au tangi dans abiso yorobo si photo bazo attaquer ndozo mona bat ndenge ndozo mona ndeba kutaka ka faire golo ndozo mona no bat ba ko zana sima na bango ba ko tsinda bango to bango moko za manka jalousie bazala te bazaba nzambe te zaronga la tu robino mtapesa ngo zaronga zako ba ka tsholo baba robino mtapesa ngo babucha ba Nike o nga na becho robino mtapesa ngo
Dieu n'a pas fait au goal en plus et kasi ça veut dire que baza banzambe ya mututi baloba ba n'importe quoi est-ce que yoka d'affaire à l'équipe écran les pas dans l'équipe écran aba no répondre ba tout oyo ba finga kai merci beaucoup ba dédicace à maroya yo et ça la matin na pesi mbote na ngana ba ono so balinga nga na pesi bino pe mbota to de boya mbinga na émission na bino bosala boulot na bino na ndenge ya bosolo bozara contre te fozara tout parce que batebele batala rabino bokanza te kaka bazoba pe batala rabino mutu so otalo amoni ke o sola mabe azape faut kolinga kosola ka bien respect makambo ya ndenge wana esala bien na pesi mbote na ngana laskoni mbunza azolanda ngai gelor ngangala Yolande Cassandra président Roger Mwanga bambote na yo mama Clémence Kwedi bébé Kayou l'international Odile Taliba papa Nataliane Junior Adama ya ba Junior ba mama Mbappé ba mbote na bino na pesi susu mbote na ngai na Eric Mabundi na République tchèque mon pote na minute azana Kinshasa vous comprendre donc minga olobela zate tozaka plein de travail toujours travailler comme d'habitude donc comme d'habitude biso ka to travailler kaka vous comprendre donc changement bolongwe Bovan boyemba mo ma campagne na ma campagne dans le 24 juin voilà toujours travailler dans coulisses ya bon maman bon c'est la bino biloko bien les spectacles pe que ça bien bozo pena 12 calissons bomoni marque ba maman na ba ramineni wana siko ba calissons ba balata ya ba ballon wana ngasi kona ozana ngo 12 ya ona olatango ko nde na kosala yango ya technique na nga fala sepesa yo oyo na stade yolingi boya kaka stade yango kaka boye stade ya place à chaud stade ya place à chaud yebi bo bini likolo mabende pe na ko bina pe na likolo kwa mabende on peut sa différence na ba stade tout 12 calissons kaka boulot biso zaka boulot merci beaucoup merci on peut service na ngai susu na ve na ngai Eric Pata le boss mbote na yo na suki na nga wana toza siko na lifuelele adi fuelele te na tsela ngelo te tsala siko ndesiko na oningi omoni omoni kifuelele kifuelele yo kasosa izwa Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin. J'espère que vous avez aimé. C'est Dieu merci Mbadinga. Comme je vais toujours dire, nous serons là pour vous dire. Et en tout cas, les Arabiens, il faut aux Arawana. Nous avons certains éclaircissements qui sont dans le journal pour dossier Zali. Mbadinga bi dossier ça. Comme tu comprends pas ce qu'il y a. Et on se retrouve tout juste après. Tuninga décor azawa kiboé. Ah, décor azwami na site kitoko. Oh, tobengi Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour na yo, pour nga, pour na ndeko nyoso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom makambo teli réseau bosana tozali nzinga ya quartier ba investisseur tu comprends ah Toronto City VIP de Maluku pembeni na mai mpepe moko naturel wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku et puis ça tout ezoteka ba espace kitoko kolongwa place Nazar tiomo na presse to paso la nzela Toronto City VIP de Maluku et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique to pe otonga villa na yo ah papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro de Chelibino benga Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains, que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi,
a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café eye pona kopesa kimia na bavi na biso. Pourquoi tobengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi, ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité sengeli. Ya mibale. Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki mokete. Ya misato opona bayeba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to pe na se ya malili. Maxi Bio Café ezali kopesa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba. Bosimba ete Maxi Bio Café esalami na ba plante naturelle pe efficace pe ezali na lolenge nini esengeli komela yango mpona kobénéficier na triple action mpona bayeba bazali na mikili ya poto bayeba lingi kozwa Maxi Bio Café bolanda biso na nzela ya singa na banimero etiami wana pe na baadresse oyo totieli bino. Maxi Bio Café eye mpona kopesa kimia na bavie de couple na biso na basanté na biso. Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, Azongeli, base na ye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki kolia, komela pe koyoka ndoule na niveau ya 2 fois te, boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa, chaque week-end, bilenge zongi ya ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule, Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, awa, Bokosepé la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir de 18h, Tina minuit. Kasi, Tunangai Nini, Kaka, ceux qui aimaient la CDC, Mbalamoko Night Club, to boîte et Fungwami, à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai.